Te, au moins on ça. Naza ça on a bino te. Au moins bino basé. Natale bino bolati me boza bien. Na ota so mo monia ngana na bien te. Ngana naza et pas biso baki pa na fin de l'année. Au moins na balati et la masi a bapesi nga musuni. So on est les baki pa na ba te. Mais so na vanne te bino ba basi boza na ba journée na bino ba la bino et pas présent il s'est aidé. Présent il s'est la saba journée na bino. Bo fait en mais biso to fait en te. To salaire non na biso. Biso pe to salaire non. To baki ba konzama a ba te la biso likamo. Ba c'est la biso pe journée na biso. Moi la journée na biso to ja ben. Prête na biso comme on est aniliwa. Et n'a pas comme les autres. Voilà un grand prêtre à ça na poto. So ana ini to za ngai pupu. Toza, boui, toza, aïda, toza, samanter. Et puis toza, il n'y a que de ma sam. Toza, bossa, après journée na biso. So bossa, et ça, biso bien. Sokito continue miziki. Ngana leli yemeneya. Ngana leli papa wemba. Madilu ye akenda o. Tolela o. Tolela o. Tolela o. Pululu akei soki totali na théâtre ngana leli masilika ngana leli manaja sa susi e akenda o tolela ka tolela o pululu akei président Chico Pululu jigela yembi na nzembo tala yo kei. Merci, c'est Internet partout dans le monde, ça dépend Herbozo du Bakou ya Kolanda Biso. Balobi, merci beaucoup à Diva Osudu, moi c'est Ambongo Maboko Bank qui a givé vraiment MBC Basabakana, moi c'est mon général. John Kimbambu, Bango Pe Balabazon na Biso na Miniso. Merci beaucoup à Brita Zimakanda, Papa Poto, Balobi mon boss, hein. Mon boss, maman Doris Lema, la personnalité fou, mon gaz B à Gaïa. Bien moi, mon gaz Gigal, yo, ça, ah, toi, sur la maman, Nzambe, maman, Lingareango, Boni. Qui tombe âge. Oh, which one? Na bête, tout est pas fait. Mettez béton. Champion. Nzama Puna. Na zeba fait na so na bi na kota boé. Maman na monio maman. Oh, petit boubou. Yana naya. Vraiment, bon, bien, les Canaïens, à mon niveau, mettre béton, charge Funa, Aïba Solara, ma solétali, dans selon Giga, en tout cas, au Zongano, vraiment, Solara, ben, lui, son nom Mbozali, Zongano, Pena, donc, dans les zoutes ou quoi. Tu penses à Tereka, Mbozali, Giga, bonne santé, maman, c'est les Canadiens bien. Ouais, Nangola Nzambé, tout va bien, Tozo Bunda Bundara, déjà ça va. Là, ça va, bon groupe théâtral, na yo. Groupe Étoile d'Art de Jigel Mangani Poulou Kitoko. Donc, toujours répété pour toujours préparer le premier épisode. Des pièces mobo et Zoya vacuum. Donc, Zoya Makas, Nanenga Bakinyawa. Nous avons déjà espace mobo et fondamentalement Lexa. Il y a ministre de Sport, Papa Nabissa Mos Mbayo, na chaîne Nae 24 TV. Il faut qu'à la tête de Lexa. Premier épisode, il y a pièce Nanga. Vraiment, si vous avez répété place, endroit ni bino boza, ouais, nazalaki na bandal na Thierry. Pour le moment, nous sommes en coulisses na palin chez Ngawana. Et en coulisses pour nous lamba premier épisode. Pour moi, nous lamba on a mis sur batouté quand même. Photos en coulisses pour présenter bango quand na télé. Nanzela ba chaîne YouTube pe ba otala, c'est ça. Batu ba na biso na mito ba nimba ba giga la utawapi. Pulu la utawapi. Po balobi yo succès ngaka pulu la kufi pou yo bimi. Donc veut dire yo utapi yebisa ba abonné sur la personnalité TV ba yo ba. Pour ceux qui yo utawapi. Expliquer bango ba comprendre. Maman Doris Lema la personnalité azota la yo ayeba. Bana personnalité TV. Tokos. Na seki parce que na candidaté donc ezake Jigel Mangani. Oh les là comme Poulou. Na bandai ko jouer pas PD nada. Nazaki acteur na kati groupe. Bana bana eba fiton sai koto bana bonga na yebi bango ba yebite. Yo bana faut expliquer bango bana koto bana la source no utela wapi obimela wapi bango ba yeba. Ouais parcours nanga CV za mulai 2002 na bandi carrière oyo mwana muke. Papa et arriva ko Poulou la yo kango ya tina pala ya talanga to solo na Poulou la ebsanga idolo ko tika ngote
na surprise moko mais to bon selo mo boyo faut jouer nanga mona na yo na botio donc na zela batango ya pété na ba 2002 wana na groupe moko boy na sim église ACK na banda ko répéter wana groupe yo panzana ndeko sala ke na fani muke na palais moi ntiki moi nini après na ba 2009-10 ba série Venom Sowe Ranson Azwaka président Saï ba vie de loin ba la Duchesse Mike la Duchesse mon vieux merci na ozo sala et puis na ba conseil venanga Ansuluzolo merci venanga José de Londres sida bilele ou venanga banda da ko so nanga tongo ke petit nanga bunda o kende bien Janifa venanga bimaso Franco ba comédien Janifa venanga na Belgique abana da ko pesa nga ba conseil tongo donc tango na 2010 président we ramemi bango avant ma bango na poto ndinga na intégrer groupe Fisto Saïsa au départ ba pululu nga pululu na yaka na kombo ya Jigel on a toujours répété na Séduction Shop et pas nana ketchup maman na psona ketchup on est na bandal on a président Saïa zo vanda na avenue Ndibabomba numéro 45 pembeni ga ya wenze wana na ya rapeti na pala praise to tambula pe na praise mamnom ça va président agenega poto boy na président we rangala bi ba groupe ngo to tsikaka biso na biso boy chef moko ya kati ya groupe alia nga chenette ya medo alia kate maboto langa chenette bata mama nanga aboto lo ndeni eto na lisolo speaker biso no to yeba tanga pe ko tanga ko faut tanga mena komone po comment ya za artiste le roi yo boto les chenette donc tanga mena kombo na po baboni na biso ba yeba ke nana boto ki Jigal mangana nini chenette na ouais ezalaka je msna rep na ti chenette ya mère chenette on ba se on pezo renier comment on dit ezalaka ba genre ya ba chenette mais ba croix boy ba se mais ba chenette mais ba croix ezalaka moi chenette mais ba boule ezalaka ba croix si Sylvie ba blo moi bon si Sylvie ngwana président da kumuda pas zalaka nango parce que même si pas zalaka nango na palin na senga ngo na zwa na koma olata ngo parce que na ina na rep le roi président c'est azalaki te ba chef ba zéro ba ba président na biso président chef nanga Orlingoma chef Orlingoma azwango masa chenette bien la solo na meka achango na kingo ngana bien chef azibor na suka nango te masa zela nanu rep video na otayo na vandi na talbe rep video bo mtali boso abima pena ye wana kimi na luke bo azate séance lundi na rep bo ya yete na yazo ayete troisième rep séance bona ya bo ayote masa moni bo rwana ebungaki banini na palais ko maire da ko maire ko gangela nga pona chenette na ye ayebisa nga ko voir même ayaka na ba soldat bakanga chef na biso orlingane na boya ki na habité tika kaka wana chef yo kangise benga kuna na ozala bien te na boulot maire mora zwa décision a pekisi nga théâtre jigena mono sino ba théâtre te na ora maire nanga na ora maman nanga ya ko arriver na tiki théâtre na bandi sumara mususu ti e ko arriver na tala je musu BPD nada wana na master alonge pa président Caleb Sika afungoli ba porte nga pe na yewa na continue intégrer groupe ya président na biso master olo bo benga PD nada to an to répéter na bandal na bloc to bandi ba répétition j'ai pesé avec Itopine et puis nada linga mingi après singa ba rôle belé na jouer acteur principal na groupe na yewa na ki na debimi été mais nga déjà ki Jigel na stylo déjà zala papa tu as reçu la gag moko boye maman asali kinada première kinada na ye et la première qui pulu na ngai na betango na scène gangisa batu gag wana pesa makambu nada pas zo kenda teka ba image alia et puis anga kanda presque na boye totoki na ye banini aliela na bandi na ngai na bina ko sur rep te je me suis benga te je ya rep banini alempanga na bandi rep prep te opesa makambu te ko jouer première nzonzi ya groupe Soleil ya groupe apelé na dangam na joueur acteur principal bomenga kizengi tozana ba pakalowi ende osala ke ba pesinga ba rôle mususu na ko jouer village ya Rakondo na poto etalami kaka na kombo ya Jigel mais na style oyo papa moi histoire ngeza mulai ya bolimbisa bandeko nde ko arriver na ce village ya Rakondo simbi ba osala la reine nada ya Jean Siboti Boabwa nada zwaki nga na jouer tant na jouer pesinga pe suma comme na bandenga ba poto na ba vitesse mususu wana peka pululu aza moi pe na benga prise position te masakal mais bunda opia nga ba conseil na nzela téléphone na WhatsApp tondo soigner ming na numéro wana Vodacom bat ba yebi numéro na ba yebi donc ve na nga tongo voir même moi sina ye Coco azalaki
ser nanga tanga kotaki na groupe master sika ngam na yambaye mukilifo lo baka vérité koko tanga yebe ba jeune ya groupe ba sele minene ngam na zwaki ete yo foza nanga to tambo nanga soka rep so moninga te abando ga bien tando za isolé koko mwasi ya Chiko Pululu abando za nanga nde osala ke pesa makambu na eko quitter groupe ya PD Nada na ba 2018 okota 2019 nde na eko sala groupe nanga Étoile d'art de Jigel Mangani wana ki pulu yete na bandiko bunda na sali bagag e ko tpe YouTube bablo bota lokola balipa bablo lokwa maman azara salite babato so bablo repa na ete ya bablo nanga bablo lokwa okoma na ye donc kisengi moko boya na so mo ba so la mos nomba la tali ba biga okoma na ye soka kene wona simamba na botel mos ne compréhension c'est ka ba kona mibali misusu na suka tango na abenga na mos na ngaso na leki na nga na ozonga ya na benga noko ya nanu momiano to zene otunaki akoma na ye momiango ebele wa mos to zene nga na ebi na nga yete nga za so me ko ba temi couple na tunanga bokoma na ye siko déjà noka bo mai da libala ba beba ina momi na ye donc wana ba gag na nga ba bilo na nga Nego sa Chiko Pululu tanga eko dae ndeko nanga pena tanga kufi on a père nanga père sonam ye mutape sanga makambo nde natali ke te na rola la susute na kota studio na beti chanson nanga o ekanga eleka ya ba artiste comédien tout ba beta donc ezali chanson mo na beta hommage à Chiko Pululu ya ngonde pena simbagi poto po basei wana ba modero ba sai no banzembo te ngana zali mutali boso na sala ki nzembo ekotaki dana ndinga ba YouTube bato zaki chance rotala nga ba comprendre que non absence à Pululu mais na massa moko boy Jigel ça la pimo ba jarango ndai ko arrivé na de ya Pululu na morgue pomba soa za munanga ta pomba monga singa Jigel na tali singa fo benga to sola cop moko boy c'est bon chip pomba leader je m'excuse c'est bon pomba leader. Et quoi arrivé tant à longouana za na carne ya pusani ngana na carte ya nga bien moto na ngai ngara moto ba car ba 4 makolo banine na koma liboso boy président mayonnaise na peka bonjour président atel nga yom to jolo ka pulu nga senga président al singa zoli mo nga na zui pesa nga yo mama pesa nga yo wana kacha morgue pulu na kacha morgue na opiti wana banine de fete misasko corps na zui numéro président mayonnaise pas zui nga esinga massa benganga lobby soko benga lobby o raté lobby mbonga mayaka na ba 9h na lemba na ndaku na ngai na lemba mbala moko président mayonnaise bon to yepe to tiki ko Pululu na kitambo et puis je peux to kundaki et ko sala sko ke jour ya enterrement to ba kundi na bengi po esinga no yaka lobby nango lobi na ozaki lundi bakunde pour dimanche lundi na bengi président mayonnaise enfin on a bengi na dimanche na poka ya benginga na tongo so na bengi mbamoka singa ozapre singa na nzela singa yaka bwebwe aibi singa na keti na pale na ye to na komi wana na kota boye na kuti mobikisi oh je le roi Jésus na kuti lianza na kuti Micho Bozo chef na biso Micho na kuti Christian Shoga na kuti Chukelo Mboto na kuti président mayonnaise yemoko position otende za il faut jouer beblo bagag mo za ya site na biso yonde makambo nga makambo amna teteli ne bimba Pululu bazali na ba mais yonde par rapport à vitesse to mona ke yo presse on a bien tenu na nga ya Jigel na bimsa so tenu na la tabo bon là c'est pas gang habité yo il faut charge à Pululu il est gagné ngasigo charge à Pululu mayonnaise a continue à parler na ta presse abimpe na boga na pene lambo abi lamba Pululu va ku fazai massa na ngai ngana pesi nga ba makambu lata na bana ti pantolo na ti mo elamba bani ba makambu toketo malibana to jouer to mbe libanda boye atenga briefing na gag na beta pena boye mokile gangi nde ba bisanga keno otika na makambu tanga eloko président mayonnaise bisanga Jigel to sa no film ya hommage à Chiko Pululu petit nanga soki kako bimite c'est que baloka yo ngasi ya sola bi oui osala makambo za komiye bate to sali bagagele ki ekoti pa YouTube to bongsi sko jour mususu to osala sikoyo film ya hommage à Chiko Pululu nde sikoyo
avant tout ça lango batiaki bat ba voter soki nana kosa film wana na remercier na profiter na remercier bat nyonso ba votaki Jigel Mangani pulu donc merci na obo salaki ndenge bondimaki nga Jigel na jouer na film wana le rôle acteur principal na film hommage à Chico Pululu ndai ko sala ke ndai ko tourner film wana ngam na bandaki te masama muta bandaki mais par rapport à vitesse et singa ngana ya po makambo suka bien ne na yaki appel nga briefing na bandi ko jouer na joueur ki moi na vidéo maman nga kalunga ngai moko Chico Pululu masa nga mama epila nde à partir à jour wana Micho Bozo ebsanga na longoli kombo ya Jigel na miso ya fait na miso modero na miso ya Christian Shoga na miso ya artiste belé kombo Jigel le longwe na baptisé na kombo ya Pulu donc kombo ya Pulu et outé pas Micho Shoga ye mutapesa ngango alongolanga Jigel apesinga Pulu et puis teni oyo mutapesa ngango président mayonnaise donc na pesi ba mbo théâtre donc nzambe nanga pambola e yangona quoi histoire à vie nanga yangona vraiment bolandi kandenga pesi briefing ya vie na ye ndenga bandela qui artiste na non abandi et pas présent ça ya et pas président na datia komi na groupe na moko vraiment relation na on artiste comédie ça rende relation na artiste c'est tout eza kitoko eza vraiment bien eza que muta vivre na vie na ye oyo azaboye oyo azaboye donc c'est ça mais na banjonjing so ba benginga na wana nga jouer ndenge bande ko musuba ba benga na ba émission na lo kendaka et puis bande musune ba benga na ba tournage na bango na za ko kendaka donc nga pese bo benga na oya donc nga na za problème na mututé ezara ke bi ke oyo Jigel Pulu yende makamba ya ko jouer na oya na ngai atopelo nga mbongo te mais na oya ko jouer po nga na salami na ngate Pulu azaki grand maître kolongola ye mbala moko eza facilité yesenga fona jouer na pesa mingi donc c'est ça po yango na osenga na ba fan tout ya Chico Pululu bo meka un peu kotala penga et ko sala bien bo pesa nga chance pour la zate to bo pe histoire na yeli morara bongo mais to lingi ataki Pulu moko boye pas zalaka po jamais kende moi bien po na zaki leader ba fan tout ya Chico Pululu o batikala na ba fan na onyo so balingi ba mono en spectacle o sala bango spectacle ko sala bien do sala pena ki Pulu ndenge Pulu ba ko jouer et ko sala bien malgré le oyo moko petit ça ya zate mais travaillons encore pour sala bien na ba bonne so ya la personnalité TV ba mono te omona neza nasa on a bino te omona bino base natale bino bolati me boza bien na ota so monia ngana na bien te ngana naza et pas biso baki pa na fin de l'année omona balati et la masi a bapesinga musuni so on le baki pa na ba te mais so na vanne te bino ba basi bozala ba journée na bino ba sala bino et pas présent tu sais aider présent tu sais la saba journée na bino bo fêtant mais biso to fêtant te to salaire non na biso pe to salaire non to baki ba konzama ba tela biso likamo ba sala biso pe journée na biso moi na journée na biso to ja ben prête na biso comme on est anili wawa et n'a pas comme les autres. Voilà un grand prêtre à Zara na poto. So ana ini toza ngai pupu toza bui toza aida toza samonter et puis toza na que de masama toza de bossa pe journée na biso so bossa et ça biso bien ba journée na biso sigo ebineza ezande no bezande so yo c'est nini c'est quand on sala de pour ça qu'ils saignent non c'est te moi je yo obani bien tono toma te abebi c'est mission te non so non moi je na biso eza journée mambo eza misté to manota mo na boulevard so to même mutu ele te panzan to bambi en liban po ya journée na biso ba sa biso pe elote oh tu secret de ole na tel monsieur yo te mana et puis les journée na biso wana combien pesa mon
Nous sommes des biso. Donc, il y a un quoi donc. Tous ces on peut faire journée à biso babizengi et on ça la bien. Merci. Alors bien que ça la bien, ça journée la bango babizengi ça la bien. Merci beaucoup après Tazimakana papa Poto blesse le wa baba bien direct de où ça blesse le wa ba mutu de moi mutu de 4 Nassi Bouquet de Lyon de la presse ma copine privée que j'aime bien. Merci beaucoup à Christian Bouquet tous les grands goals na Kati à Paris à Kangama Solo Christian Bouquet tu na Kati à Paris à Kangama Solo les grands goals. Merci beaucoup à Mike la Duchesse babi il y a de moi chérie de moi il y a de moi de Yakati Pati les beaux mon vieux Pati les beaux que je salue en direct de Paris Pati les beaux que je salue vraiment donc dingue au ça rôle boy est moi si à Pouloulou au Pouloulou la tika déjà beaucoup t'as pena banda il y a le des groupe soleil hein à le des groupe soleil est déjà beaucoup t'as pour beau sonner au comment ko écarter rôle mobile naie. Ouais, moni tango ya ko cause problème qui a peur de mobile na chiko Pouloulou na sara effort ya ko zala na ye na matanga ava corps na nebima na bana okende kuna to vanda kuna to za na ser na wana ser na tongo donc au moins nga na zala ko la libote Pouloulou ponga déjà Pouloulou to za na tongo ti moi ça pour la fa balingana Pouloulou pe ser na tongo siko tala makambo donc to za ki zala ki bon depuis ba kundi Pouloulou nanu na zongi susute bon na zala moi vision moko boye vision na ezake na ani na mbongo te ba ba ota l'émission oyo nzamba oyo kanga na souci ya chiko Pouloulou ninga kufi et puis souci ya bana na ninga tiki bana na ye souci na nga eza nini ene ya chiko Pouloulou na si ya mabele nazo lingake soki naza na quelque chose jour ango na saleli bango provision na ke kotala mwasi ya Pouloulou to pe famille ya Pouloulou na bana na biloko na nga na mutuka na zuneti ba bino boye na yebike bino nde makambo bosa visibilité kende likolo ti libanda batala na ke ko assister bango na la kisi bango na memeli bango et puis toleli na bango après wana to tiki biloko kolia to ke na mwasi na bana na famille to ke mbala moko place ba kundaki président na nga chiko Pouloulou toleli moi frère na tiki après wana yebika ndenge za to ko zonga to fandi moi mukie donc souci na ngeza bongo pona réaliser ba posa na nga wana ezo senga mbongo ngaya ngani likolo moko déjà ba yiba mo sombe zate mo sombe dans nos baté non ça non non comme ça ba rêve na nga ndenge nini donc na ebité batambongo batura ba Willy Musheni Maman Loris la congolaise comme selanga message et pas ya grand poète ya Willy Musheni ko mboka et pas ba tête ndai tozoro tête ndai maboko bank tozoro abeda chou apese aida jeep bongo poulou ah kaka bango Daniel Massaro pe gombe na gombe azali Daniel Massaro gombe na gombe boko ta marambo po marambo ezala bien par rapport à vitesse boss Jacques Sobanuka makambo batuka ba boss de boss Francis Lukubika boss rotier ma paquet boss fait le roi maman Doris c'est la personnalité TV bangwana makambo so botier ba paquet na bino Angers bo mona ke ba rêve na nga ko za réaliser mais soki ba pe na bino nga eloko te jour pe ko ma pe boye na mo regretter ah na bulaka boye mais salamité donc yango nde makambo bo soutenir nga mingi bo bengi nga moko na numéro na ngeza pe WhatsApp plus 243 89 680 46 69 plus 243 89 680 46 69 so bo komenga na WhatsApp na rozwa mukie wana monane ata botindi lelo ata botindi lobi to lobi wana na rozwa yango na bombi yango pona kobongisa préparation ya ba idée po ya tope ya ba rêve nanga pona ebike chiko pour la kufa le 23 décembre 2019 même na nzembo na yemba partout un peu na yembango donc yango na makambo za place mo na yembaka soki to continue miziki ngana leli yemene ya ngana leli papa wemba madilu ye akenda o tolela o tolela o tolela o Pouloulou akei soki totali na théâtre ngana leli masilika ngana leli manager sa souci ye akenda o yo tolela ka tolela o Pouloulou akei président Chiko Pouloulou jigela yembi na nzembo tala yo kei donc ba mawato na mesika zali donc nzambe kaka yebi yango na kana koloba
Mais vraiment visibilité zaki mingi te na matanga dadi dikamba to mona ki autant to bité pour okene o apulu po yo aux associés apulu to ndeni pour na matanga président dadi dikamba to mona ki autant président venu so dadi kitamba la tapis rouge wana za vena nga tongo zaki vena nga tongo moni ba série na bana ko luka na bima na ndo zo ba conseil trop pas venu so dadi kota Mariano wana banino ya pena wana via vandisio pa linga bière oh pas ni so na mwelo moi tembo moi yo on avait la biso dans ma personnam pour na vient na biso bon nazalaki mais badbano zelanga na bandenge ngala ngena saela tene na saela kite plutôt badbano zelanga na kota studio na yembe la vie babike non pulu loka yo beta makambango ekende bien oyemba kishiko pulu otala mai kolega bango nyonso yembe la pe dadi nazali na possibilité oyembe la vie so dadi te donc banzembo ezalaki on a retapé maramo botolive so dadi mais possibilité à kokota studio bon pulu yemba ndeni bon ya pululu na remercier une dame hein, depuis Finlande yende mutataki budget na yanje madame Mimi Menga maman sociale mutema ya papa na biso molaso pele molaso depuis Finlande momi na yende don chéri na yekwa moi na ye maman bana na yende mutapesa ngambongo wana pour na kota studio donc na maman na ye Cécile maman na biso manzombo donc na pesa mbote ya trop maman na biso nde mutu asage fort que na sala na kota studio na sala nzemba pululu ya tour dadi lokola mutambo na ne na epete bato to bo raso ba yoka mabanga na biso ya ofele na ebite ba yoka na bango na lobby mais réaction ezalaki te ndenge pe corps ebimaki ndenge pe bakundi nazalaki na souci ya koyemba mais mbongo nde ezalaki te vraiment tokona so vraiment kojeter na suka émission na biso na ebite mot de la fin na yo okoyesa bafani na oni oyo balingaka chiko pulu oyo balingaka yo koyesa bango nini bao balingaka artiste pulu ponga nazalaki nanga jigeme na koma pulu ndenge bapesa nga makambo naza nanga munosa na site na internet alingi ki ayambanga na émission na ye nasengaka nanga mbongo te ezaka ke bobengi nga bomiyebiseli nga va na tie bino pe na programme ke jour boye na oyamba mutetel donc bino boza na basite na bino bo contacter nga na plus 243 na bandeli 89 680 46 69 so bobenga na numéro wana plus 243 89 680 46 69 so bobengi bozo artiste pulu donc WhatsApp nanga pesa to solo la ezala nga ke no artiste ya WhatsApp na site nanga artiste Ceylan Bagad na roya na jouer mais rêver ba solution par luka mais rêver ba solution na yoki ba sango na o na yoki ba sango ya mais rêver ba solution o mais na za bon so ya no moni mais rêver ba solution vina e bon boye ana solution ya nyonso aro zoambo pesa ma am o comprend ma amu ya ka kiste aro pesa muntu aro pesa veo aro pesa pe mikate moi na ton son là mais c'est na le mikate et ça là bien donc mes rêves makambu donc nga pen artiste pour na zala nga bino rande makambu yango na koloba yango na koloba na pesa mo Christian Bokecho lobio benga ye Christian Bokechu merci na Christian Bokechu nga numéro na nga yango na pesi SMS et ça la bien sope voice sope appel et au ça la bien to solo nyonso to solo la ça la mbote nga vraiment na olo bagara boy mbote za nango bien mais bele pe na boaki ba kabine bango te na ba bo ya moni ya bando soutenir nga pe na bando boire chaque jour ponga nga la sala émission chaque jour nzamba sala et puis moko mi balete na comment ça émission moi mingi soko za simana nga pe na ozala reconnaissant le roi nazo reconnaître madame Mimi Menga maman sociale depuis Finlande nazo reconnaître Viennet Imbi la garçon capable nazo reconnaître boss Francis Lukubika grand prêtre boss Francis Lukubika na reconnaître bango po bazwaka ba mbongo na bango ba tiango anje ba tuloko là ba maman Loris la Congolia miko ba benga maman Loris Musheni maman Loris Musheni merci na ozo pesanga merci na ba conseil merci na ba code po yo pesa na ba vitesse zo na jige zo na moto po mera lo ba mo fa muke
Shigel, lui nini, poulou, oui mon chien Azanat. Bah, oui mon chien Kodamboka. Merci. Merci beaucoup, Shigel, d'être passé chez nous à la personnalité TV. C'était bien passé en tout cas. Merci aux Zanda Kuna, aux Zanda Kamaro. Il faut venir passer vraiment pour Loba. Oh, on se les Zanda Unai. Non. Très sûr. Tu la chambre. Tu la chambre. Vraiment, là c'était Shigel, vraiment merci beaucoup à Maro Mawete, Pépé de moi, hein, en dehors de Londres, Laura Mawete, Grady Mawete, Olga Mawete, merci beaucoup à ma famille Mawete, merci beaucoup à ma famille Tchouza, merci mon Ngabino Mingi, Blaise Lewa, André de Oussa, Blaise Lewa, Christian Boké, tous les grands goy Nakata Paris, Kangama Solo, pourquoi pas mon vieux que j'aime bien, hein, André de Belgique, Papi Mouya, Mbon Alba, Kokali, Anapotan, Mingi, vraiment merci de te retrouver tout à l'heure dans l'émission, Moussou, l'épisode, Moussou, merci beaucoup, bye.